Bonjour Bandeko, ngam tunabino Gilmas encore une fois, nazo memela bino ba information ya bien, information sur pona mutu oyo aza na posa okende Canada. Oyo eza video ya Canada, eza video ya polémique te. Na meni ndeko na ngai soki ozalaka na boule ya komata nord na États-Unis te, nord ya Europe te, mais ya Canada kope yango oyo. Nanu une chose naza il faut na marteler na kati video na nga oyo. Oza na posa ya diplôme te. Oza na posa ya anglais ya pamba ebele te. Français kutu ya malonga te. Oyi zalande mutu ya courage, mutu ya idéologie, zala na force, endurance na yo mutu kopesa yo musala oyo. Est-ce que oza prêt? Nazo tangelo kombo ya musala na ba province oyo baza kosenga batu. Mingi message na memeli bino ba congolais. Na memaka na sala ka ba émission ya boye mingi na français po ba ivoirien, ba camerounais, ba sénégalais ba yoka. Ebele bazwa pe avantage, naza pe na ba congolo déjà ba koma na Canada po na ba émission. Mais o nazo memela bino sika batu ya polémique. Eza na kope moko eye. Makambu ya pétrole et gaz. Pétrole na gaz eza kope moko ezotambola bien na Canada. Boyebi pourquoi bazoluka batu? Boyebi pourquoi bazolukisa batu tina niveau ya Afrique? Makambo eza ebele. Soki lelo na komi kosala video tina cuisine, c'est parce que eza urgent. Moyena kende na nini na studio ezate na tsheli bino makambo nyoso wa to kende kaka fara libela. Province ya Alberta. Bo bayebi bo balandaka ba émission na ngai bayebi déjà makambo naza koloba. Province ya Alberta eza koluka batu. Oza pe na posa ya anglais te, oza na posa ya diplôme te, zala kaka na courage na yo. Misala eza misala ya batu batanga te. Mutu aza na courage ya kokende ko travailler na pétrole. Musala ngo ezalaka ndenge nini na kopesa bino ba détail kala mingi te. Bandeko na ngai bo bloquer émission oyo bo partager yango. Bandeko na bino o baza na posa ya makambo yango oyo baza connecté te bayeba na kolakisa pe bino ndenge ya ko appliquer pona kozwa musala yango na kolakisa bino eza deux types ya misala mais na kati ya video oyo nazolakisa bino musala moko. Alors tokota na muzindo bandeko na ngai province Alberta ndenge na lobi eza koluka batu oyo baza na posa ya ko travailler na kati ya énergie na gaz, pétrole et gaz. Alors musala na nanu na Canada eza musala moko très recherché mais malheureusement ba place oyo baza kolukisa batu eza ba section ba partie oyo batu ebele ya Canada balingaka misala wana te. Ako kende lelo après 2 jours une semaine atiki ne musala. Alors condition ya musala ngo nazoloba est-ce que oza courageux, est-ce que oza na endurance physique oyo ko permettre yo kende kuna yango naza kotindelo naza kopesa yo ba information ndeko. Eloko baza kosenga zala na courage, zala mutu ya endurance oyo koki ko résister. Tango bazolobela endurance nazoko ya na ba détail. Tango bazolobela endurance eza mutu oyo aza capable ko travailler plus ya 10 heures de temps parce que na musala nyoso na Canada ezalaka 8 heures de temps. Soki eke na temps additionnel eke na 10 heures de temps. Mais tango bazolobela endurance parce que musala ya pétrole mingi esalaka 12 heures de temps komata. Chaque jour oza ko travailler 12 heures de temps. Sika on aza ko lobela bino eza musala oyo baza ko senga 3 semaines ozo kende ko travailler 3 semaines baza ko tinda yo na kaya musala parce que musala ya gaz na pétrole ezalaka na cité te, ezalaka na ba ville te, ezalaka libanda ya bamboka. Bako tinda bino ezana ba bazo kende na avion, ba misusu bazo kende na mituka bozo kende kuna pendant 3 semaines boké 21 jours donc kozala clair eza 21 jours. OK 21 jours. OK ozongi na mboka na ndaku na yo 7 jours ozongi na ndaku 21 jours OK susu kuna. Musala oyo mingi bato ya Nigeria na ba Jamaïque bato basala kango. Soki bokepe kuna na Alberta na kopesa bino ville. Kuna ba Jamaïque na ba Nigeria ba tonga ba somba bandaku pamba pona musala oyo. Alors tango bazolobela par exemple province ya Katanga. Province ya Katanga eza province moko munene. Sika po kote nini nde minere ezali. Na Canada pe tango bazolobela nini bazoloba Alberta kasi kote nini. Alors kote ya Malili, kote ya nord. Na Canada mingi ozokende na nord, mingi Malili eza kobeta yo. Esika Malili ezalaka nde esika pétrole pe ezalaka. Alors musala yango
eza oyo nano ozala na endurance ya kotelema ya kotravaille pendant 16 heures d'état des fois. Soki au travail eloko moko pona salaire, soki oza ko travailler 8 heures d'état par exemple, eza salaire normal. Soki au travailler après 8 heures d'état, petit 12 heures d'état et comme temps additionnel. Soki au komi na 12 heures d'état et comme salaire est double, baza ko pesa yo double. Mais soki au komi sika na 16 heures, ezala ka pe na avantage et belo ba benga ka ba prime. Alors na ko pesa bino salaire wana na ko pesa bino salaire wana toujours na kati ya vidéo. Alors na kati ya province mingozo mata, mingozo kene na province, ozo kene place à pétrole. Alors place moko zo bengama Grande Prairie. Côté kuna eza na nord et puis Fort Mac. Côté kuna mbe ba place pena ya pétrole. Donc ville munene bo okuta na nord eza Edmonton. Edmonton bo okuta ba ville sika batu bafandaka sika partir ya wana batu bakendeke ezalaka mwa pembeni par rapport a ya banini. Mais awa baza koluka meme mutu ya Montréal, mutu ya Toronto, mutu soki ya wapi na libanda pe ya mboka baza koluka batu. Libanda ya mboka pe baza koluka batu. Il faut koyeba sika place nini ya ko appliquer, ndenge nini ya ko appliquer po bazwa yo. Ezana batu soki oza na chance baza kofutelo na ticket oyeti na Canada pona kosala pona bango. Ngai naza ko pesa bino be formation. Eloko na kosenga na bino na pona continuer pesa bino ba salaire. Bo sala ba recherche mususu. Bo kota na site internet oza ko bengama CIC. CIC eza site ya Immigration Canada. Na parti moko kuna bako koma emploi. Boke place ya emploi, bokuta misalo baza ko lukisa batu na Canada. Sikatala esika nini yoza mona ekokokayo appliquer kuna. Application ngo ezo senga mbongo te, bako senga peyo ata dollar moko te. Tango za ko appliquer okofuta kaka ba frais ya inscription. Yango kaka nde bako senga. Bato ebele baza koya, banani oyo bato ya Cameroun bazoya. Bato ya Côte d'Ivoire bakope ba yebela ngo kala baza koya, ba Nigeria, ba Jamaïque. Biso ba Congolais tostikali na polémique. Nazo fungola bino misu. Nga deja naza koto na sota ba niveau, naza deja koto na Canada, mais musala ona salaka eza yango te na leka na pétrole pe kala na yebi ndenge ezalaka. Alors pona kozala mulayi te na pesa bino salaire. Alors ndenge na lobi na Alberta, boke na province Alberta, boke na nord ya Alberta. Soki olingi pe donc ere okoma kote kuna bandi kosala banda kotinda bino pe na ba classe o banda kufutela bino pe ba classe po bokende zo ba certificat mike o ko permettre bino bozo apesa salaire ya likolo. Alors au salaire yango eza salaire bazo futa combien? Salaire yango ezo bandela. Soko oza na experience te oyeka kabiyaya, oza na experience te. Tamu oza na experience ya bato ya bandeko na biso ya Congo Brazza bazala na makambo ya pétrole. Soko oza na mo experience ya ndenge wana ezoba na ba $39 canadiens, mais soki oza pena na nini na experience ata mukete ezoba na ba 37 ba 38 ezo dépend na compagnie na compagnie. Eza pena compagnie ko banda pena 40 eza pena compagnie oza na mo experience ko donc ezo dépend na compagnie na ba capacité na bango na moyen financier na bango. Alors ezoba na ba prix wana soki ozi par exemple musala oza ko futa yo $39. Soki osalita additionnel $39 wana ekomi ta additionnel pour 1,5. So 39 divisé par 2 est comme 19. So ko bakisi 39 na yo plus 19 wana nde komi so ko sali 9 heures na 10 heures d'état wana nde komi salaire ba kofuta na ta wana. So ki olekisi 10 heures d'état zo kene na double. So ki oze kofuta ma 39 et komi $78 par heure. $78 par heure soki olekisi 12 heures d'état okomi ko sala. Wana nazo lobela musala ya pétrole. Na gaz ozo kosalema na Canada. Soki bokoti bem na site kaka normal ya Alberta, bokomona ndenge pétrole eza kolukisa batu, pétrole na gaz eza kolukisa batu. Ba place oyo batu bazwa ba diplôme, o batangela batu ya ba bureau, wana ezalaka nango ya compétition. Mais soki otanga te, oza na carte, oza na certificat te, oza na papier ata moko te kolakisa ke yo kosala na bureau, mais oza mutu ya ba courage, oyebi ndenge okiko kende ba makambo ba forage et kosala ba nettoyage, misala ngo sika ba bino boza na expérience te, bokoti kuna bokosala ba nettoyage bozo sala kokombola
kobongisa kabiloko so balobi bokende ko charger mutuka ba équipement yo kende na chantier boke ko charger soki mutuka izongi boke ko décharger pe yango ba biso pa ba usukula mituka ngo ba pétrole zalaka place moko ya salité bino moko boyebi sika so boke na ba gas station ndenge zalaka nde bozala bomona pe kuna alors zalaka loko moko boye soki oza courageux oza na endurance eza musala ya facilité yango bafutaka ebele po ce n'est pas n'importe qui nda okende kuna donc il faut la moto oza capable ya ko endire malili po ezaka place ya malili et puis na ba période ya malili nde sika pétrole dango ezaka makasi efutaka pe mingi so muto oza muto lingi malili okoki ko résister parce que bilamba pe ezali batu balataka noti ko yebisa bino ba Jamaïcain bazali ba Nigeria bazali lelo ba Camerounais na ba Ivoirien bango nde komi marché na bango c'est parce que bazoko kango pourquoi bilamba ya kolata ezalaka ba kolatisa yo kolata pe ba numéro moko ya bien okusala na yo pe bien sika yango ezo senga nde muto aza na discipline endurance na kanku nezalaka pe na basi naka basi baza ebele o bakoya kolia yo mbongo parce que na kan ezalaka ba place ya gym ezali attention bozolia ya pamba bozolala ya pamba ba place ya gym ezali place ba divertissement ba natation nyoso eza sikeza pe na basi bakende kuna pona ko shina bino bambongo mwasi soki osakani na mwasi ya kotoyo tango bozolinga kosala nini magoda tango za kosenga yo $200 soki oza muto za kozwa $600 par jour ozozwa $800 par jour dese kozala moke yango mona kasika soki okoti na stratégie wana ekobebisela yo mbongo na mbongo kene kozwa ya kotokya wana okobomba eloko te naza kosenga na bino eloko moko nazo shite soki oza na courage kene na CIC komo nango cic.ca eza site internet ostali ndenge basalaka makambo ya tanga nano ose former tanga yekola makambo yango et puis kota na muzindo lukali susu nini nde baza nango posa na koki ko appliquer ndenge nini ba checklist ebele na sala ba émission boye eza na playlist na ngai soki bokoti na playlist na ngai ya Gilmas le motivateur site wana o eza site mususu naza na place ya Gilmas le motivateur kuna bokokende bokokuta ba liste na sala makambo ebele kuna o ko permettre ba congolais bino po boyeba ndenge nini nakokende na poto na sala ba émission ba province eza bien pona ba congolais ba province ekokute yo mingi te po vivre okota na Canada na sala ba video na ebele awa pe na kobanda kochila bino na monoko boko sepela nango mais en tout cas nakomi na suka il faut na bima eloko naza kosenga na bino bandeko bokota na cic.a bokende koluka misala oyo ayoki message tina suka na kosenga na yo na ti senga ngai site oyo bazaku lukisa na ba salaire na kopesa yo na kotindela yo personnellement te na kosalela ngo émission na pesi pe bino parce que bato ebele baza kosenga bazolo banalo na salela bango émission boye yango na pesi bino émission ya liboso je suis sûr que boko sepela nango so boza na question botia na commentaire ba makamyo boza nango posa bo pe yango na commentaire soki na zui chance ya kosala émission boye na kopesa bino be formation o eza vrai eza pe juste bande konanga na komi na suka a plus ya Zoanga bien.